kimia. Merci beaucoup, on t'a dit que vous êtes C'est vrai que le Tanzil c'est toujours en avant. Une seule chose, j'ai dit, Eza, Lingomba et Gwandi Mobimba. Sotutali na Sang Mobimba, j'ai les algoulas leader, ils ont l'idée. Parce que, vous avez connu ma casse, vous avez foi, il y a le samba de Bakinosuka. Tout ça, Bino Zakunate. Bacholaka, Bino Zakunate. Belle Livette, Libotanjili, et Wandi Telmana Kimia, malgré ma programme, Nikel Gezan, Natel, Bozana, Libota Kimia. Merci beaucoup, on t'a dit que je suis sika mwatan parce que tout est musika. To bandi banda mbakana lido bape yikani makasi. Après to ye impuru na bu to koti puru to ye ndakwa pembe to ye bita to ye mikau to ye tinande to komi sukamundu Pascal nande to sudisi na set. Et tant que metomoni ba c'est dit les a trop et belé que mi bazo se passaté toujours comme à côté. Mais il faut tenir ce temps to bana chango mangomba c'est dit les a belé. Tu peux te sugawa penanyoso. Mais nana besoin to comme na isika ba benga la biso to photo koma. Atato zo ayelo côté mais ma colonie atatomona na dibota. Mais cette chose photo ça s'appelle bandeko. Oso banimba kite ke molimo ezalawa nde to ebite njili tozawa ukula kadien njili pe mangomba za ebele to comment combien de cellules na njili 9 cellules c'est pas beau c'est pas peu de choses hein? Mais
siège ya nzini nyonso mobimba za nzini alors biloko lakisaka eza siège façade extérieure po timu tazoleka sentir kola pambola biloko c'est bon. Merci, on n'a pas beaucoup de choses à vous dire parce que nous avons déjà dans le côté déjà dans le thème. Ça, koye bake, lilogoto limeli, eza pona abondance te, eza pona kufuluka te, eza pona prospérité te. Lilogoto limeli poka to obtenir vie éternelle. Bomo ya secondaire le kaliboso na makamu nyos na vie na yo. Parce que à quoi bon, vous devez sembler surtout dans le boy, vous avez une assurance totale que nous sommes dans la bonne voie. Comme on toujours dit nos frères et nos consoeurs du Gabon, ceux qui ont vu ça Gabonais, Télémiawa, pour témoigner, a dit mes frères et sœurs, nous sommes au bon endroit. Tous un endroit donc spécial. Uniquement pour les élus. D'autres en Zela ya siki. Alors aussi malino va pas intérêt en Zotoyo. Zotoyo ekotika un jour mokilio. Ezana mukolo banda kinzoto ezana mukolo pe ekolala pe bakotisha mwesika batika kango. Tango batika mwesika wana bachaka ta $100 elanda yo. Balata ka société bien. Batika ka mutake na montre. Balongo la kanamon. Ebongo biloko. Ebongo kabelo. Na kabelo balongo la. Madame Kilbana Bonigote. So mutazana ata 50 kabelo bacheli ata 10 akenango. Amen, bandeko na Kristo. Wale ke bilongo na mukimnyo seza biloko apa. Le Christ avait bien dit. Bien-aimé, n'aimez pas le monde avec les choses qui s'y trouvent. Balingami, bolinga kamukilite na biloko nyonso za na kati na ya. Nzo kola yebi ke bo na besoin ya yango. Kola yeba ke bo na besoin ko lia, ko lata, ko mela, ko sala nyonso ko tambola ayebi, mais mosambeli ya solo alanda ka yango te, yango nde landa. Aluka ka yango te, yango nde luka. Ne soyez pas comme des païens, croyant qu'en multipliant de vaines paroles, ils seront exaucés. Nzambe nanga pesanga bo isalelanga bo sunganga bo ya yebite ko zana besoin telle ou telle chose. Yondo yebisa ye nkola silika kamakasi na bato ba okanisa ya yebite. On croit que notre Dieu est ignorant de tous vos problèmes. Il n'est pas ignorant. Il connaît tout ce dont vous pourrez avoir besoin. Yebite tout. Mais ça là kaka malamu wana nde lobelaka yo. En faisant du bien, notre Dieu a toujours été content pour la montagne à pratiquer justice, à pratiquer amour, à être content pour la vie. Amen. Libota. Amen. Oh bazaka, na prière na bino, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Nzambe na bala. Païens. Avec ces choses-là, ce sont les païens qui les recherchent. Colonna bot païen. Colonna que les potos, j'ai donné combien de besoins à l'autre pendant la poto. Bakenda sans prier. Bakenda bakoma pekuna nzamba tangela bangonzela. Ok les potos te lola ele kinyo. Bikolo nazwa diplôme païen. Nzamba nanga nakoma mimbongo nanga etombwana mimbongo païen. Nzambe nanga bayibi bilamba nanga sunganga na suki païen. Amen bota. Amen. Bino bosenga kate passer avant que to senga kolo ayebi nyos. Oko yebi senini makamnyos na yo asia bongisa kinano bota makite. 2 jours obimina mukili ya sia tracé ya koleka boy. Akomona boy, akoleka place boy, akovanda boy, akotambula boy, akolala boy, asia bongisa ki. Ndenge botala ka filme basi basala filme bandai banda filme ti tango ekosuka ndenge basalela ngo na acteur na ndeko akolonga
ata leki na misukusuku na pasi ndenge na ndenge na ndenge ya kolonga malgré place monsieur komona que oui acteur azokufa bazoboma ye na biki. Donc c'est dire on ça acteur que problème na yo ekokoma kino suka nkolo akolongisa. Amen bandeko na Kristo. Na makamyo soko banga ke lokote ata ozana pasi lenga te parce que yawe nzambe na bomo azali oye bisenini o ya yebite avant kuto ya yebi mingi bozalia même bo bazaba parole na mukili ba ndoto likambo ko salima après un mois namona kiango atato lakini ndoto ke likambo boy ko salima boy esalemi bamona ka do sibdi mo yebi ya makambo asia yebi saki et pourquoi batamukeli ba yebi sakaye et pourquoi basenga ke pana ye bino bosala kaka tout bosala bola kisambolingo na misala la tata na kasi botanjili basala zo salongo ta botika salongo libota. Or que musala kola pesa na bana liloba etanga sa compte o azanga ka azozanga grâce na ye. C'est très important. Amen. Amen. Nanjil tolongo la salongo. Eza important. Atato jili shungite, atato jili logo tenkolo akufuta yo. Amen. Parce que salaire na ye et que l'ambela te ezali automatiquement comptez, soyez-en sûrs et que zala toujours ata oziango lelo te lobi okuna te vous en aurez. Sala effort landanzam na okote un jour missionné mona lola, c'est très important. Votre la riche histoire riche na Lazare. Et les gens ne voient même pas ce qu'on a écrit dans la Bible. Neba komaki Lazare azaki mutapas riche kolia bien olia pesa muninga na tamosa na chele eta na san bien amatata na table bali ensemble non yeka na richesse ne tondaki mingi risha mona ka mubola mutopamba e yakaliwa te Lazare babengi kuna mais bota le Lazare ko akomaki riche pe akalisa ke akokufa te alandi akanotala ye na libulu wa moto anet la mito atala Lazare na maboko Abraham me baluki ndege nini Lazare okomi kuna ngana pasi yawa ebo tango zake na mukili Lazare na pasi otala kiete Abraham tinda Lazare atangisa ngali tanga mai awa na okufa na moto ndemo moto zutumba motema na ngai. Abraham répond frère et pas yo zali na musika ozakuna atato tendi tono amai okoma te boba wa bakenda bamona naka boba oy bakenda avant bamona naka bayebani ke ozaki Philippe ozaki Thomas boni ozaki mwana liloba bamona naka milima tala Lazare na riche ndenge bamona naki banda riche azawana sika bamona ke tina lelo azaka kawana. Mais bota la Lazare mutazaki na pasi ati lelo azana bokonza likolo na maboko Abraham. O eza très important ata souffrir la kolo bate ngana mona pasi ngana souffrir bazonyo la nga ça ne vaut pas la peine ko bungisa maloba pamba na monoko na ote ça n'a pas d'importance. Ta musuzo souffrir mais ko la zo bungisa salaire ya malamu pona souffrance na yo. Wa mona pasi mingi da zo kalipambuli ebe. Amen bandeko na Kristo. Amen. O muta mukili banyoko la ka o bata mukili banyoko la bata mukili banyoko la me kolo a kupambola. Mukili batuka likole ko pa. Amen bandeko na Kristo. Amen. Botala bien mais comment le lo e bandi boni batbaya na enseignement Christ alobaki boluka biloko mukili te bango bakomi boluka biloko mukili. Prospérité, abondance, konfuluka. Mbolo eza ya biso bamususu te ata bino moko. Si on va contredire enseignement ya maître ya Christ ya Jésus ya mubikisi. Mais bino bo contredire enseignement tata te. Bozala bo appliquer yango à la lettre. Un jour bomo ya seko ezala. Parce que tala pour nous Alexandre kola lakisake muto un jour a kolongwa pe ame contre ko vivre wala pongi olali bota ko lali etikale mo ke bon beta sur exercice ambo bandoto boni le lobo lotia sobra tuni bandoto wa eusila ko tatu la matin
nzoto lalaki botala ndenge kola séparaka nzoto botala ndenge kola batela molimo eza na besoin avion te camion te masuwa te okokoma même na Belgique na nakutaki Belgique na namoni poto namoni ka Philippe na ndenge ezalaka bosololi mpe na ye marke ye amoni yo te même na kuna na séjour de mort kuna na paradis boba na paradis bakomona na boba na lifelo ndenge riche na Lazare banotalana ndenge bozaka kufungoli télévision moto aza na France bozomona na yo awa na mungongo na ndenge azoloba kuna eza ndenge wana bamonaka batalaka na se bamonaka nyonso ezali awa nyonso ezoleka bayaka mpe kovisite bino ndenge boza wana soki bakende na ndenge ya malamu ndenge kola atindaka ata danger ingeyela yo atindi bango ata 10 bosunga frère tel baye batelemi liboso ya motuka accident ingeya nyonso elekani ndenge elekaki na Congo central bato bamati na motuka 18 lokola tukende esu nzela wana te makama etomboki bamati 18 lokola mondimi azalaki wana malgré asengaki nzela te pas accident 17 nyonso kao bakoti na mabele me mondimi aliloba abikisa esoka baingratingi tala ndenge kola abikisaka c'est dire atindaki protection uta likolo po bazala bakenda na sika mabe nde sika o basatan atindaka botelema na place wana na coin na Carrefour wana mutu wana ezoya bo balusango yango bomonaka makama mingi po satan atindi oyo ye mais oyo mopona meza wana ata linge salema nkola deviaka oyo tata bayeba bengani oyo satan boya tata bayaka pe basempozaka pe babengani mais so ozana ba problème bakoya te bako intervenir te puissance ya tata ekosala soki ozana ba problème te yango bolalaka na ba problème na baninga te bozala na ba incompréhension te bozala na malentendu te bozala na kowelana te ça n'a pas d'importance e wana nde bozobloke nzela na bino botika te mibale baza koyokana te botikika nde wana porte na etali bango moindre court-circuit na esika na plage na lupango mobimba même na court-circuit même na cabine quartier mbacourant ezala te le moindre problème na 2 personnes ou 3 personnes bazoyokana te tous vous êtes bloqués tous nzela bino ekangami donc bosalaka tout botalaka comment bokoko améliorer comment bokoko ezala toujours s'imprégner na amour parce que amour soki ezali mpe compréhension ezali ce qu'on dit mpe so ezali vous ne manquerez de rien et yawe nzambe na bino akosalaka amen bota yango na botalela yawe botala biloko ya mokili te kolo ye moko ayebi mokolo ya kotindela yo biloko nyonso wana mosusu ekoya kutu ozaki na ide yango te ekoya bino bozala toujours koyebisaka nzambe makambo te mpo yawe ayeba ye moko amona ye moko ndenge baparent ndenge bolatisaka bana ndenge baparent balatisaka babebe basengi kutu te na bilamba eza na nzoto ayebi motuya nango te na sapate basoki babambi na nzoto me estce ye asengaki voilà bongo bana ya moto ndenge baza soutenu ndenge parents ozokanisa mpona bana ebongo nzambe ana makanisi wana koleka parent te mwana nga tondi te fo ali encore mwana nga akomisa te fona sokola est-ce que mwana sengaki ke mama sokola nga rien yango wana vraiment bokoma lokola ndenge ekola botika bana mikeo baya epa na nga bokonza likolo eza mpona bango mikomisa epa na tata lokola mwana wana eloko akosenga te esalaka malamu ekosalela yo misala nyonso tambola na bokebi tambola na kimia tambola na bolingo ya bato nyonso no juge point ko bateke yo moto mabe ye moto mabe yo moto malamu so okondane moto mabe nyonso na ye eyeli yo yango emonaka okondane ye ataka mabe mais yo mabe okosala koleka kutu ye asalaki alors ne juge point ne condamne point au moins so omoni moto na erreur na bolingo nyonso koma epa na esembola na malembe ko bateke yo sembola na lolendo mpo yo oza bien il n'y a pas un bon na kati ya mokili oyo ya se amen babengi jésus bon maître atourne elongi atali obengi nga bon mpo na nini esi nga naza bon moto nyonso abotami na mokili akozala bon te bon kaka ezali kaka ye moko ta amen libota botondisama toujours na kolendisana na kosungana moko na bino aza na badi mosusu bakomolala na matanga bazangi sika kolala bongo libota liloba bake wapi
Donc au moment d'asoba mutumoko na 14e na zaka ba problème. C'est lui boyaye nananda kwa kuvandete. C'est lui mundi mboka ye lobina ndiarite. Mundi mkola ye 20 30 na mokolo moko ona tindaka kende epa basali bayebisa bande kono kona lingomba. Soki moko ye aye ko yebisa ke kuna tala prophète ni nazira ba problème. Aidez-le. O azange sika kolala. Aidez-le. Mandi muso bakomola na bisika marge matanga elongwe bakomi na ba permanence ba bande kona biso arrivé frères et sœurs. Mais à zéro samedi, comme la permanence arrivée. Puisqu'on on n'a pas de permanence, mais il ne fallait pas. Mon dimanche a problème. Un jour, on a un foyer social et ton maman. Pour te dire, ma famille. Mais ce n'est pas tout le monde qu'on pourra accepter, mais plus tard, pour foyer social, moi ici, que je dois bato bazabola bazoboa kabango lilobel ezwa bango baza mesika. Donc hein? C'est beau. Lilobel la saboni to la kisate. Donc loana nde ekopesa kimia ekofungola nzela. Ya on est pour l'effort. Merci na libota bayamba lingomba wa parce que combien des années parti quartier c'est comme quartier commercial mais bandiko babi milimu na batebika mais quelle grandeur mais quelle connaissance mais quel amour bien nyos bola sapoli ko dege libota pe balagisa kola saila bino kola batela moko na moko kinyeza na libota njili center to senge bana tata zamdo mo tata musasando na penasi maton pelu kumpeke mo boka na bule ta boni gono pe na boton monene ya wenda mtata so musa pona utamu sababu na mnoka tamboka ya bwale na mkili ya pasi na mkili ya bitumba yonde molongi sipesa bimara olonga pona olongi salibota no tata limbisa biso ya wenda na moto abata masusu tani mabonga hotel mali soki mukete ozali tata ozali bule bule salibota na bwengebe eza makasa mote katisika pona kwa bwengebe nyo siku teke pana yo tata ngolo nupe moneka mbamoko na moko kimi ezakata bapona mno boli watata mwana no santi kana likoleka na peka ta bango na tete présence mbeza la kata bango kata yo kata bango nzamna boto imposer ote to sengi ete kimia pe boli mo pe boto ne batla moko na moko mokano tata eko kisama kata babula na comme le Christ no Nazareth na ngoya mo santo de belle bela kino mona seko amen amen boto na kombo na Christ no Nazareth. Merci Libota, merci Bandeko à 100%. Merci Libota Bandewa Zeke. Pour la salle de Libota. Merci ma frère, merci ma maman Nyoso. Pour la femme de la Bino. Merci Basal. Merci Basal, na bongo bozonika, bolende bozana mo piko pona olanda peko sala lutomo na tata po milimo ya bato baso abomo ikolo aspango la Bino sala bino koleka. Merci.